Kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout Kinshasa et l'équipe partout Mikuru les abîmes pardon Jima sala yelo karatarate ya on a bien yo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zapé so kuta nango KNB Téléma KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Umela. KNB ko zapé te so kuta nango check au Vandi. Et c'est un camara en temps na mona kabino et belé ya ba poste téléviseur na bino pona poser la magazine lobé la kabino ba réalité à vie à Kinshasa KNB. Senko a annoncé qu'il par la voix des ondes qui a co-signé accord mon côté aux hommes na dialogue parce que jusque là inclusivité na dialogue au bango baluka qui est exact. Senko a annoncé qu'il a co-signé l'accord non sauté aux hommes na dialogue tant que dialogue est à inclusivité. C'est pourquoi magazine na bino tozo solo na quelques qui n'ont pas eu sabiso décision ya Senko ya robo ya co-signé l'accord aux hommes na dialogue ba juger yango ndengeni. C'est bon puisque les pays sont en chaos, le peuple a souffert trop. C'est quoi ça pour le peuple, ça pour les changements. Le crédible. C'est pour cela que c'est quoi boyango. Et ça malam. Parce que il y a ça aussi malam on ndenge o ya za ko sala musana ndenge singine. Parce que ceux qui ba signer batu mususu baza me compter za mabe. Il faut un accord exclusif batunon so bazala bien na sani moko nde basine yango malamu esepelisa batunon esepelisa opposition esepelisa pe bato ya majorité mais pour climat zala bien il faut bango nyonso bazala ensemble baza a raison parce que makambo to vivre na mboka na biso oyo soko tali yango bien et outi ke na côté ya président côté mouvance na opposition sikoyo bango bakesa la dialogue nakati ya dialogue wana muto azaneti tolo ba ténor ya opposition à koti kunati mais le dialogue devait commencer par là ko dialoguer na nous poye azanga kokota te akota pour que bayokana poto tozana besoin kimia mais sikoyo à koti te batiki ngo ka bongo bango ba évoluer na ndenge na bango ezana sens te ils ont un sens, ils ont besoin de kimia. Muto a besoin de côté, faut pas ça la tout à côté, bayokana, toye ba qu'est-ce qu'il faut faire. Le temps que ba okuta ba ngomba leto ba royer ba geno to sala bo. Mais moninga côté te bino boko mosa ka ba makamuna ndenge na bino, à l'après boko mpe ko signer, à l'après ba tu ba signer ka na sima na bino non. C'est quoi ça na raison ya ko signer parce que il fallait dialoguer ça vraiment inclusif. Tant que ça inclusif donc ba ça raison ya ko signer. Quelques non, bah, si le point de vue na bango, bah, lobby que Senko a raison parce que jusque là inclusivité, il y a dialogue exact. Mais baso le la peka que pas si y a peuple le qui ba mekana nous koluka. Qu'on trouve une solution pour nous so etambela la kimia et que population congolaise va vivre peu normalement. Kinshasa et l'équipe partout. ezalaka na balopango oyo ya bacour commune balocataire bazwaka so ya konika bainstallation hygiénique na bango mais mingi bazwaka to ya konika yango te yango totuni soki bayer azali na droit ya kokanga toilette soki balocataire bazozwa so ya bainstallation hygiénique na bango te akofana na kimiana pete nyonso pe ayebi na machunda si na loba pona sokola toilette balinga sokola te mais ngamo na sokola somme to amunika za posa sokola toilette te abimi akeli ko pesa toilette o ezanga propriétaire ko sokola avandi ke toilette okuti toilette soin ku sokola po bongisa ngweza la pe malamu na mwana sali mabe siko soki ba locataire baleki posa kosoma ba usumba wapi atika biso toza ba umu na bango te un jour penza me kopambola biso to kosoma pe lupango
soki ovandi na locataire komisa neti camarade na yo komisa neti ndeko na yo olakisi ete ndeko na ngai alongola salite eza na nse nakoyoka naza motu naza mbwa te sali malamu mpo toilette epesaka microbe faye ezala soin apesi bango mayele mpo bachange bayeba ndeke eza place moko faye ezala soin mpo epesaka maladi. lelo toluki toyeba soki ekomama wapi to ezali na mibeko nini ke na taxi mwasi ifo avandaka na katikati mobali avanda na coin boyoka ndenge bakino balobi na micro akaeni. tozali constamment que ana Kinshasa soki olingo mata taxi mingi bana basi omona soki okuti bana mibali bavandi mibale na sima moko aza na katikati aza toujours na tendance ya kokita po mwana mwasi akota na kati epuis avanda na suka mais epesaka mpenza impression ya bien te yango totuna bana basi soki batrouva yango ndenge nini to soki basepelaka nango ndenge bana mibali babaka ke bazoprotege bango so ozali ndenge mata transport soki akuti bagarso nsima balingaka akita tio katikati sikoyo nakopena te so baétation nini bon balingaka batika makambo wana ya kotia bajeune fille katikati étation mabe non arriva nango des fois que non oza na kati ya transport boye mwa mobala ye alingaki no ye azala na kati azala na suka yo ozala na katikati alors on a sepela geste wana te parce que des fois arriva mpe que non bokoti nyonso bozaka basi na kati ndam ta protéger nous ba razo apesa que non nazo protéger yo boza mwasi nazo boya pour la protection na yo mais c'est pas ça besoin on a sens te basala na ba biloko basala wana te c'est pas bien batika polo basala wana to keza la raté biso to za batu to futa transport biso so ndenge moko na mtu suta msali nga pete que non ote na kati bongo étouffement ngaza pembeni ya nini ya fenêtre bo pour mu pepe que ça la bien. Donc comme constat tout comme dans ce mibali basala lo basala wana te c'est pas bien. Oui, c'est comme Melanga parce que il y a beaucoup de trucs qui se passent avec les catch. Souvent, si tu trouves dans un catch, il y a la voiture, les taxis catch, il y a des hommes, un chauffeur, tu as toujours tendance à penser que ce sont des bandits qui peuvent te faire du mal, qui peuvent t'amener ailleurs. Alors, on préfère être à côté, parce qu'à côté, s'il veut aller avec toi à une destination inconnue, tu peux crier, l'extérieur peut te secourir. Non, c'est pas normal. Pas celui qui protège, c'est Dieu. Les hommes ne nous protègent pas en réalité. Pas si les hommes nous protègent, ceux qui font du mal, qui enlèvent le fils, ce sont les hommes. Les quêtes roulés par qui? Ce sont les hommes, ils ne protègent pas. Moi, si je trouve ces cas-là, je n'entre pas. Bon, tu vas kolanda ndenge ba maman balobi ba sepelaka na bango na ngote ke nga na ina mata taxi na kuta ke de jour vandi c'est simple pour ça na kaka tikela muninga place à vanda parce que yo ko protéger nga na ndenge ni parce que muto zo protéger biso ezaka ka nzambe mais yo ko lo na zo protéger en tout cas et puis ça rappelle impression mort ya bien te mais puis makomokilio de ce comme makambo ebele ba jeune fille mingi bazo kuta na makambo bazo enlevaka bango misusu kuta babi soka kutika place wana ya kwa vandi po na ka ya likamba ko peut-être ko crier bat bayoki mais yo hôtel na place na yo otia mutu na place wana yo sepeli na ngote bongo siko pourquoi mutu mususu a sepela nango donc eza bien te pona bana mibali soko so vanda ki na place no tikala wana atoko kita na nzela ba toko lingo kita mutu ko kita ko lekisa toujours donc ya ko kita otikela muninga tikota na kati puis yo zonga na kwa eza malamu te sala apenza bien te Kinshasa et l'équipe part. Na ba quartier mingi soki mutu akufi to pe akufeli bandeko ya quartier wana basalelaka ye cotisation yango toluki toyeba soki cotisation wana ezalaka par compassion to mutu wana azangi yango basalelaka ye cotisation. Magazine Kenbe to yeko tuna bakino ba yebisa biso soki mutu akufi bato ya quartier to mona ba kongola mbongo mais to yeba soki ba kongola mbongo wana pourquoi ezaka pona famille wana bazangi to pona amour nde bavanda kina bato wana bien na quartier yango basala ba kongola mbongo na signe ya reconnaissance to yokana nous réponse à bakino bon basala la cotisation matanga na quartier so mutu akufi pona ba contribuer ndenge bafanda kana mutu wana esika moko yana basala ata famille eza na mbongo mena bato ya quartier bakongolaka kaka na conseil na kopesa na bato batholaka bato ndenge wana ezali baza komiyeba te parce que bato bazothola na un jour mpe bakufa oyo bathola na mpe basala yango mpe ka cotisation nde basali bamosusu cotisation osala yango mpona bolingo na nde tofandi tomesani otali kaka famille bapapana bakufeli te tosakisa bango mbongo toka etikela bango mpona ngai batika bilo baloba mpo ezalaka mpona bolingo nde tomesani na bango tofandi na bato na quartier mutu akufeli tosangisi moto ke etikela ata baponzi okoma oke etika ekipe ya lisusu te système oyo tokoleli eza lokola sorte ya bavillage
na ba village soki lelo mutu moko akufi na kati ya mboka solidarité wana unité wana union wana yango de sala mpona kokabola mawa na famille ezali éprouvé donc to pesaka to sala mo ba contribution wana mbongo bakokola na quartier wana eko kosomba cercueil te eko esalisaka mpe matanga te ezalaka kaka mpona kolakisaka ke bolingo bozalaki na yango na ndenge baninga bakufeli yango wana bolobi ke na mwa place oyo bino bosombaki mwa bougie tala mwa ndambo mpe biso topesi bino yango mais ce n'est pas dit que yango moto esalisaka matanga non bolandi ndenge bakina moko na moko bapesi réponse na bango alors mpona bato bazalaka na comportement ya kotiola baninga soki bakongoli une fois mbongo na quartier mpona kopesa famille oyo bakufeli eza yango malamu te eza mpe na ntina te parce que yo mpe okokufela donc bato mpe bakokongola kaka mpona yo eza kaka mpona kokabola mawa na bafamille oyo bakufeli epuis kolakisa amour nini bozalaki nango epuis evandeli bovandaki na quartier c'est ça mpo mbongo wana esalaka nango matanga te ekoki kosomba mpe cercueil te to libulu mpo ekunda motu mais eza juste kolakisa kaka evandeli oyo bovandaki mpe ndenge bozalelaki na motu oyo akufi. Kinshasa eleki pa. Jamais rata rubrique ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Zona photo to seka moke buka kingo écoutez Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Envoie selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Envoie selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée. Ego d'idée. Mutu oyo azali normal eke avandaka na batu na ndaku avant bima ifo alaka me kokamwa batu misusu bazalaka na culture wana te soki alinga bima alaki mpe mutu te bongo soki likambo yeli que l'eau coule dans nos veines. C'est ma flamme et je prie. Bato ebele bazaka soki alingi abima mingi bazaka na comportement ya kolaka te okomona aza maman aza na bana to yaya aza na kaka na bandeko aza na bango na ndako to esika nyonso oyo azali mingi baza na comportement kolaka te abimi akei soki ya journée na oya koteka olaka ndako okende biso okende nake ezandi koteka soki eza ke nde ya mosusu na oya koteka boye na poko na oleka prière saoke na oya mama ndako oteka na prière après na ye ndako biso mandako na bino olaki to bimi kaka bongo ese oza va moto biso oyo bakatela te déjà ebongabonga tozala nango te ata na identité te mais ntango nakendeza ndako na miso bayebi ke naza alazivi na ateka bayebi makaka bimika sa nalaka ndako ke nake pa ete na sens te peut-être ngai naza carte de lecteur te a cas de problème peut-être ntango nalaki information ye na télévision na makambo etali ville bandeko bakotalaka te ndeko akende na ville okoya information ya ville yango ebimiaka tolanda yango bakolanda yango cas de problème bakoyebaka te ndeko na biso ye yo peut-être akenda kokwea na bisikade eza normal mabe na baoyo bazala ta mosusu abimi alaki te tomona ebeye na batelevizio bazopesa communiqué o mutu boye asali 3 jours une semaine azomona te poinike alakaki te bisika akendaki
likama eke ekutele bisika azwi baparasi ko epesi bango panique bakomi na mawa akufi bia azali bia baleve bango ebele po alakaki te mais soki alakaki benga bazala kimia bia ta mosu nake pa camarade apesi na adresse ta mosu nake mpe bo apesi na adresse si bamoni lelo te lobi bakolande na adresse apesaki mais soki obimika bongo sa olaka eza mabe donc moto alakaka te aza mo sérieux aza suspect alinga te banzana bato bayeba fokolaka quand même ezala place ozovanda na baninga na bato nyonso fokolaka ke nazokende place telle par exemple nde naye boye natiki mesa nanga na zando nazokende na ville epa mwana nanga nalaki moto totekaka na ye nakoma nano na ville nazoya tomona fokolaka soki olaki te okokutana likambo mabe na nzela boye moto wana atikala kolandela alakaki nga ke place telle moni ko bakolanda mpo bayeba ke kote akei nzela nini mpo batrouve yo Kinde bakino balobi alors kolaka eza très important parce que ce que olaka kikena ke lingwala une fois soki ba okili kama moko tsala baki na lingwala ba oluka balandela yo mutu na bango po olaka ki okenda kikuna mais yo bimi olaka raté une fois soki likamo ekomba ke ko retrouver o wapi donc ocha batuka na difficulté eza malamu te puis bato mingi balaka te ne bandeko bauti ko baza suspect c'est kaza na banzela moko akenda kazo boya ke batu bayeba donc eza vraiment intéressant te so yo mto bimaka olaka te faut ko laka pour ceux qui problème bayeba ko retrouver yo Ntiasa et l'équipe part. Na cabinet ya docteur Dieudonné Ngoy bakoma coopérer ba malade ebele ya misu bozo ba détail ni les mao. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. La chirurgie a lieu lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibreuse au niveau de la rétine. Et c'est cette chirurgie-là, nous la faisons fort heureusement maintenant dans notre pays. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années. Mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique. Lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. Alors la chirurgie que nous faisons, c'est celle qu'on fait partout ailleurs. Vous avez l'appareil qui est là, l'appareil qu'on utilise pour faire la chirurgie. Et cette chirurgie, comme c'est une chirurgie qui est quand même lourde, nous utilisons les cassettes. Ceci, c'est la cassette qu'on utilise pour faire des vitrectomies. Et pour une personne, une cassette pour une personne, nous utilisons beaucoup d'autres éléments. Nous avons par exemple le gaz que nous utilisons le laser, endo-laser que nous utilisons pour lorsqu'on doit faire une vitrectomie. Nous avons différentes sondes que nous utilisons, les fragmatomes, les différentes aiguilles. Nous avons des bleus que nous utilisons de temps à autre, l'infracyanide que nous utilisons bien sûr des viscolastiques, hein, et ceci on utilise pour le tamponnement rétinien. Donc il y a beaucoup, ça demande beaucoup de matériel, et c'est pour cette raison que nous demandons toujours à nos patients de se faire examiner par l'ophtalmologue et qu'on puisse éviter d'arriver à ce stade de rétinopathie diabétique proliférante. Mondimi na église olingaki otia offrande ya 500 francs par mégarde otia offrande ya 5000 francs yango toltuni toyeba okozongela 5000 francs na yo pesa 500 francs to okotika. Kinshasa équipe partout, le magazine Nabino Toza Awa.
Kinshasa l'équipe partout le magazine de notre quitté sur terrain précisément na commune ya Gombe. Pour na solana ba kino ba mekampo ko yebisa biso le lo ke na église. On prépare qui 5000 francs pour na offrande mais par imprudence au $50 na pania mabonza. O rosenga mbongo na après prière to rotika to ka ba kino na ba pesa ba point de vue na ba. Ngé salama ki ke na porte-monnaie ana eza na billet ana na ya mikie na ya munene. En fait que o munene bima po ko ta na panier ya église. Nzambe yoraka o permettre ki kelo kwane sala mabongo aza capable yo kende ko fongola ba porte mususu ya mingi po ozwa koleka montant oyo kotsaki o peut-être o regretter parce que offrande normal o mwana nzambe akoki ko pesa esengele za offrande moko eza ya mutuya ozo ko sala passe na mutema tango zo bimiso zo kabela nzambe o retour nango ozo sentir ozo nselanga mbona na ko senga kango na zaina ngwana na ko senga pardon na osenga na ko ba bolongola ta 1000 francs bo pesa ngai oyo kotika ngai na tiaki 500 lokwa na tiaki $50 kotu kuna bozo nselanga 50 bolongola ta 10000 na kati. Normalement libonza eza eloko oyo bongisi utandako lokola na bongisa ki par exemple 5000 na place à 5000 na tie $50 en tout cas après prière lokola na bongisa 5000 na salle imprudence na tie $50 après prière na kosenga na websa mosai na nzambe ke non nga na bongisa 5000 mais na tie $50 bozo ngiselanga 45000 nanga bon so ba boy wana bon na ebite so na kokolo bani so baboy seke to lokola verset biblique o ekomami ke libonza eze loko yo bongisi utanda kuna yo bokine bakino balobi ba mama misu babi ke akosenga mbongo na après prière po eza mbongo oya bongsete po na ta offrande mais misu pe balobi ke eza vraiment important te rosenga mbongo parce que tant nzamba permettre que mbongo wana ekota na offrande donc ye monzambe ayebelo nini osala nayo mais ya malamu ezara que tant ozo pesa déjà nzambe tant les gens mbongo ekoti ebele bongo eza important te que OK suko senga parce que nzambe ayebi pourquoi a permettre que loko wana ekoma Kinshasa et l'équipe partout. Force One, l'unique représentant ya Trust Company, baza côté kami tukabo gagner temps bo kende kopona na ba site na bango, surtout que paiement ezali ko futa ndambu. Nulle part ailleurs que chez Trust, des véhicules d'occasion de haute qualité avec moins de kilomètres dans notre stock. Vous y trouverez toutes vos marques préférées. Toyota IST, Toyota Passo, Mazda Demio, Toyota Yaris, Prado, Nissan Skyline et tant d'autres. L'équipe technique ne laisse rien au hasard avec plus de 60 points de contrôle pour vous assurer une conduite avec des véhicules en très bon état. Visitez le site www.japanesevehicles.com, faites le choix de votre véhicule et contactez Force One Service situé sur Colonel Ebea, numéro 56, immeuble Boncoin, côte à côte de la NAPI, à 1 minute de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ou appelez le 081 99 64 301. Email info@forceoneservice.com. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Plaque d'immatriculation, assurance annuelle, transport Matadi Kinshasa et un service après-vente assuré. Un seul site, www.japanesevehicles.com. Force One, l'unique et le seul représentant de Trust en RDC. Supporters ya FC Renaissance na ya Daring Club Motema Pembe ba pesi ba pronostic ya match oyo kobetama le 21 octobre pour na 5e journée. Na l'accès à Karani Mwana Langai, na Obeta Langai, na Obeta pour nous il a vite en vite à coquilleté. Parce que il n'y a pas na Obeta, na sir na match. On gagne aux années 2-0. Moi étant que bon supporter, nazo à la siré certain que l'équipe n'a et peut un score moins normal. Donc tu gagnes une mana sans défaite, sans quoi, donc sans matata. Alors pour la facile. To boule match à Bissona, moi en Abisso, tu dis que c'est un match, mais to beta,
mais n'habite na golo bakete to gagner bango ba fe ba mwana golo bakete mwana na botine mwana beta non moi le mo golo dal golo a ko ici yo mais to beta match et moi to gagner bango 1-0 ebi ke to travailler to beta na imana o ba benga ki aza mama na biso mais biso bana to préparer qui déjà parce que to la kiso ba benga papa déjà ki to za bana te to za mikolo pour mwana okobota mwana akepe boti bakoko mais biso le quoi to koli to boti déjà to dit que la maman tante parce que maman a commis mokolo biso ce que faut toi remplacer ba parents pour to koma mikolo puisque bango ba commis fatigué match à vendredi na loba mingi te match à lobby ezali match moko ya ba tension ya ba nini to observer ki muke poto koka ko koyeba koma to kobeta na mokolo te mokolo abanga ki biso lobby biso to banga ki était mais match à vendredi pronostic na biso eza 2-0 la Renaissance c'est un match où c'est plus facile. Moi na ne place moi na remela mabela maman bien. Auti na imana à ça l'équipe tu es big trop bon mais sans problème. C'est un match à makasité. Tata na maman va différent. Tata binsaka mbonga wenze mutalamba kabilo ko za maman mutakolisa mwana 9 mois za maman. Match il y a vendredi ça match à 3-1. Yemisabano yo de ringe zongi na kanda waze yemisabano yo de ringa zongi na kanda waze yemisabano yo de ringe zongi na kanda bolanda actualité oyo dominé na Facebook na mokolo ya lelo. Tobanda actualité Facebook ya lelo na publication ya actualité.cd oyo a publié na page na yo que clôture ya dialogue oyo bandaka le 1er septembre ekosalama lelo mardi le 18 octobre na cité de l'Union africaine. Peba kobimisa accord oyo prévoir ba élection en avril 2018. Pendant ce temps, Politico.cd a publié que l'Union européenne va sengi tenue ya dialogue inclusif pe élection et salama na 2017. Cour d'appel ya Lubumbashi ezwaki moto na butu ya lobby Jeune Afrique oyo a publié information wana a lobby que ba dossier belé eziki kasi ba internaute baza komi tuna ba nani baza derrière actuel. Par rapport à la ville morte oyo bandeko ya rassemblement ba annonçaki pendant le 19 octobre, majorité présidentielle ba sengi na population ba boycotté yango. Jeune Afrique na mur nae a publié que le procureur ya CPI Fatouma Bensouda a tindi délégation na Kinshasa pour enquêter sur ba événement ya le 19 na le 20 septembre dernier. À 100 jours ya début ya Cannes Gabon 2017, CAF azosala tirage au sort le lot pour le 16 pays oyo baza qualifié. Parmi ba qualifié RDC lo kwa makasi pe bazali. Kasi constat moko esalami ba stade mususu na Gabon ezana nu chantier loko la stade oyo ya OM mususu pe eza déjà prêt à accueillir événement. Ba internaute balobi ke bazo espérer que ekosuki la bango malamu pona Afrique to yebani. Toso ki sa actu Facebook ya lelo na image oyo bolingo ya Congo a publié to yebite soki ko seka ekoma contagieuse pour garçon oyo azo seka makambu eza na tablette na ye metro mobimba ekomi contaminé.
tokomona makambo me malamu nango po ezobimisa bato nyonso kala makasi Kinshasa eleki partout. Merci d'attention pe fidélité bozo le matin kopesa na magazine na bino tokutani lobby kaka na heure oyo pe na ba chaîne partenaire na biso na édition ya Sari Bimamba pe bobo sanate ke Kinshasa eleki partout.